au moins maman le vini. Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangate. Donc maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là kaba produit naturel à base de fruits pour encore réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na mandef to réparer capé ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour encore arranger poso, pour encore faire sa uniformité. Kolongola banduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Zambe, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Zambe, yo! Otani! Ozolulema, ya yupa kokiko koma bongo? Na pomade awatoza! Na pomade awatoza! Ngai mwese na gai okuma! Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatoza. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse Yakosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate mpona kovimisa bamole mipende nsima mpe tolo. Somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Salut! Oh! La pomade Awatoza mase yango epakomi nango kibokon. Na pomade Awatoza.
arrivé à Maman Livre Lemé. Au moins, maman le vit. Bonjour, Sœur Nanga Iti Pechanga, Batu, Nyonso Baza Kolanda yo partout dans le monde entier. Balingi Bayeba, Eroyo Kaki Sango Oyoyo, on réagissait à Kindeni Noroki Maman la Biso Mindondo à Kofi. Je manquais de sentiments, quoi. Je savais pas, c'était la tristesse, c'était quoi, je savais pas. Et bah. Après, c'est vrai, elle était morte. La soirée n'a mis le vendredi, la soirée n'a samedi, mardi à Koufi. Elle a degré à choc, voilà. Souvenir nini oyo zalango ya maman la biso Mindondo. Ozwa pe occasion déjà ya ko jouer na ye. Quand occasion de jouer na été. Quand on posait le balongo salongo ba bazaka na Mindondo na ba les rock na ba tito, voilà. C'est par là, des gars ils formation dans les ils n'ont pas formé as un modèle, as un maman quoi. Et belé, ils ont qui ne vont et pour l'unité bappé parce que tu as information plus direct pour nayo et directement pas nayo parce que tout le monde peut maman alinga a été. Bah tout le monde balba pourquoi maman alinga a été parce que vous avez mis placé pour que directement information maman alinga. Maman alinga habituellement to boya parce qu'elle faisait des crises de tension. Depuis il a déjà ça une crise avec un hôpital et il s'agit tellement trop de limiter tous les Mindondo. Tout ça pour ça que ma belle monsieur a on lingi aller dans parce que c'est comme moi qui est au côté ça et ça allait être une autre chose quoi voilà la route lingi azala to protéger wana maman biso mais ko awoli la Mindondo les jours corps et matou il est là où il faut se défouler et l'autre boy qui le choc ils ont ma casse pour éviter maintenant te protéger ou abisso maman quoi voilà. OK, merci beaucoup. Merci. Et maman Nabiso baza kotala yo partout dans le monde entier balingi au moins bayeba eroyo kaki sango o ya liwa maman Nabiso atiki biso réaction na ezala yenene parce que j'ai fait ça une interview dans RBC Junior TV et Junior du Saoud la semaine passée on m'a dit chance au monde était quand on est sur ça moi retard na bien Junior après finga ito sololi parce que na tikanga ba usanga miso ba kutina ndako fona bonga mafona lamba to sola ki Congo nde to sola kana ni Congo to soli to seki na ba to passer dans la caméra mais dans les derniers jours na sola na c'était il y a 10 jours passés on a mon aina ici na mais on a aussi ça moi vraiment ça fait très mal au cœur vraiment. Et bah souvenir ya nini ya maman Nabiso Mindondo zanango vous avez déjà chance ya ko jouer na maman Nabiso Mindondo parce que bazo landa ba nimba e ba vraiment détail ni pe pas na yemoko ouais ko jouer pas trop ko jouer quand on a un contrat na Kilimanjaro mais bah souvenir est énorme parce que tout ça m'a embêté na organisation matanga na ba beaucoup na boye
tobanda kosolani kaka bakikongo so tokutani tozodéveloppe bon tozwi chance nazwi chance ya kosala na ye groupement tozosala likolo na bafemme sage baartiste toza bamarilene baesi ngai badinana tozalaki ensemble tosali 2 réunion mpa na ngai donc tosali baréunion avec wana mpona kopesa baconseil et tout tonga to évolue mais Dieu a donné, Dieu a repris toza eloko kosala te donc volonté na ye esalami bon soit j'accueilli eza inévitable to accepte yango bongo to accepte yango bongo. Ok, ça va, merci beaucoup maman. Bonjour mon vieux Zugura, Batu Bazako Landayo partout dans le monde entier. Tomonio Awawa Oye la morgue ya maman et la morgue plutôt il y a cinquantenaire. Touti kozo accord ya maman na biso mindondo na morgue ya maman embotoye na awa batu mingi balingi bayeba eroyo kaki choc wana yango mutu tindi oya kinto écouter lio awawa et puis réaction awa ezalaki ndenge nini. fait que liwa ya mindondo ekutinga awa fait ndeka ezalaka oye na yo za vacances et puis du coup okutina na nouvelle à mabe donc eza lokola bako ici ba emblème ya mboka na biso donc encore une fois monument moko ya théâtre artiste moko aza na batalent ebele aza na bacapacité ebele to perdre ye kaka boye donc encore une fois Congo a perdu ses richesse na ye quoi donc je peux dire que bacoltan bairanium eke parce que c'est une actrice oyo aza na bamotivation ebele et puis animatrice monene donc baévénement nyonso esalama na babembe na bafête soki omoni ya Solange aza wana yebaka ke non remotiver tout le monde pour sentir qu'ambiance moko ezali donc ça fait très mal kobungisa moto ya batalent ebele boye esali mpasi epi lwa moko ezalaki brisque so ezali kakotaki hôpital aumemi na malade asali mwa ba 2-3 mois na hôpital ça se comprend ça se justifie mais bon biso kaka presque ça fait mal très mal donc je suis là na ye soutenir moko ya bakolege souvenir nini oyo koki kozala nango ozwa pe déjà chance ya kojouer na bamwa na biso soki bazolanda yo bali bayeba au moins badetail mingi bana yo moko soki basouvenir nini vraiment oyo oza nango vraiment nango bon basouvenir na nango mpona mindondo na liwa ya visa tosala bapréparation liwa ya visa na liwa ya lisala ngomba tozalaki ensemble na ye mpona koprépare bamakambo ebele donc lelo so totala basila baexil pechanga eza mpona bamindondo pourquoi parce que ils ont suivi son style et permettre bango mpe basépanouir donc encore une fois biso bacomédie tokufeli lisusu après avoir kobungisa mondeli sikoyo tobungisi Solange mindondo ebebisi vacances na ngai ebebisi séjour na wana ya Kinshasa donc nabayi makasi ya kosala te donc nabayi makasi je m'y attendais pas que non nakoya Kinshasa mpona komona bato bende boye voilà ça fait très mal j'ai même pas de mots en fait je suis désolé mais bon on est là pour soutenir notre sœur jusqu'à ce que tu aies. Ok, merci beaucoup. Glody Asika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.